La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Et c'est pourquoi à travers cette émission, nous vous donnons l'opportunité de découvrir des artistes qui évoluent à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Bonjour à vous tous, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Aujourd'hui, on est à Kinshasa, précisément dans la commune de Limete. On est venu voir un artiste pas du moindre. Lui, il s'appelle Rio de Janeiro, l'artiste musicien au sein du groupe Wenge Musica BCBG, à qui nous disons déjà bonjour Rio de Janeiro. Bonjour, bonjour. Alors Rio, d'abord, bonne santé. Oui, santé, ça va, tout ça va. Groupe Wenge BCBG chez Raji Bempiana, c'est pour ça qu'on s'est comporté très bien. Ouais, très bien. Sauf que Tozaki, ko perdre maman Kouloutou, ya patron, maman Lusambo, famille Lusambo. Donc maman ya Freddy Lusambo, Emma Lusambo. Donc quand on parle de Lusambo déjà, tout le monde a à comprendre que ta famille vraiment grande famille à patron. Donc mais à part ça, groupe est ça très bien. Groupe ça très bien. Rio wana yo mtolobi parce que après matin, avant même matin, nous obéta mais belé monsieur mususu balongwe c'est d'abord qu'est-ce qui se passe na Wenge BCBG à Jibin Piana Salvatore de la Patrie. Ben ma musicien n'a habité parce que n'a habité avec Abraham, n'a habité n'a qui a 5 qui mise en disponibilité parce que tout le monde est sans ignorer qu'il y a ça la disque naïe. Il a compris que Azos a trop surchargé par rapport à disque naïe nanini selon hier à mon que Azo a mis en disponibilité pour assurer sa disque pour comme une souka. Ben je sais que 2 artistes sont suspendus à l'occurrence de comment il s'appelle Joski na métro dans la suspension. Voilà donc groupe suspension la bombe bassin. Ben na habité pareil ça qui selon ba norme ya groupe ba tambola ki ndenge ekoza wana parce que ngana za pona bangote mais ba tab so mun ba pesi yoza doyen photo lo bango. Ben bon wana eza kuti mamna ko lo bana batu te batu bango ba yebi ba mona ingane longia bu mwana muketi le na ko mimpaka boye donc ba yebi sont témoins de tout ça. Ben on va se conduire qui ndenge na ba norme ya groupe T et on est salarié que base suspension on est un problème ya on a patron na bango ceux qui peut-être na sima na bango ba longwe na yebi na ngate na ndenge ya normal na ndenge logique. Je sais que ce sont nos musiciens mais baza na suspension. Suspension Rio de Janeiro aux doyens na Wenge BCBG j'ai bien la parce que événement tout est miné nous a parmi bateau babundi pe bitumba. Comment est-ce que j'ai bien la Salvatore de la Patrie ndima qui copie sa mignon Abraham à sa album tandis que bino ba doyen bozawana yo trabendo vous belé bozuku to chance wana des qui piège j'ai bien ça qui Abraham to excès ne balobara tout excès nuit à ça là est piège. Pourquoi c'est son enfant d'ailleurs Abraham a parmi les musiciens au papa chéri alingi mingi parce que après c'est na combo ya mwana ne alibuso parce que combo Abraham a Abraham te comment na eza mavinga mignon mavinga mais tant à côté na groupe ba qualité na ye papa chéri a sepeli makasi abi non na opeso combo mignon Abraham donc a organisé mon année à Liboso, l'héritier du trône. Donc parmi les artistes aimés. Mon ajibé on Abraham azati lelo. Si Abraham Abraham piana, Abraham mage piana, l'héritier du trône, grand frère ya Daïda ba Soraya, azali au bayaka na ba concert, tant wayaka Kinshasa na ba vacances ba monaka azapi pire père Abraham. Donc azaki pona olakisa ki aza parti artiste yalinga ki mingi mais problème oyozo bayako tia ba disque BCBG sujet disque ezaka sujet tabouté. Papa chéri appelle ça tout le monde permission à ça la disque.
soki yo moko moni koza prêt au neti mikolo sunda asengi asala disque na te so bato ba ebi sunda zo sala disque na BCBG donc neti papa Wemba azana viva la musique ba redi bazali ba stino il y a eu moment moko basala ki ba disque ba stino ba redi ba gloria banane mais bazana viva la musique kosala disque eza synonyme ya koyina na mutu te kosala disque ezali artiste à s'exprimer artiste asali oya lingi kosala mais soki obutoni kosangisa yango nde na koyinana wana nde komelo mosusu donc ngai pe mokolo pe na omona ki naza prêt na répertoire nanga na ba moyen nanga parce que comme disque nanga ba contact nanga pourquoi pas na osala Rio de Janeiro parce que ba fan il y a JB il faut tout le belango clair mususu ba remona biso ba remona nga lobby je pense qu'il y a Herman ba ndai biso na ville ba lobby Herman bo soki désordre de ça la na mouvement exemple on a Seguin parce que moins de déplacement il y a JB piana Seguin au hasard peut doyen na kati mouvement pe chef d'orchestre des fois moi aussi suspendre ba musicien en désordre depuis comportement quoi afficher ça avec ba musicien mususu ba kima. Seguin, c'est un artiste comme tout le monde. Il n'a pas droit de sanctionner quelqu'un. Donc, ce qu'on monnaie, c'est la hiérarchie. C'est la haute hiérarchie. Quoi ici, il y a prononcé. Il n'a pas droit. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est un artiste comme tout le monde. C'est un enfant comme tout le monde. Il ne peut pas se mettre à la place de nos parents. Qui est JB Piana et Wenge, ce sont nos parents. JB c'est père, Wenge c'est mère. Donc voilà quoi. Pensez que on a Liban, et ça va penser mon corps bas en angoté donc orchestre au tambola nenge JB Piana et Moraling. Ouais, et donc ça papa chéri. Ils ça très bien. D'ailleurs quand tu as bêta concert, concert nous bêta ya ba fête bani nous to content on maté. Pour 24 c'est là qui te banait déjà concert tout au bêta concert na baoba on a cassé la baraque c'était BCBG c'est la machine à musique déjà félicitations pour tous avec voilà donc voilà alors Rio de Janeiro avant que tu continues voir na yo lelo les voix au so bazoyo kango ba mona ba image ba madilu ba mission makasi au bisika pe oleka et ça là ba pe bien moi nostalgie ya biloko yo sala avant que tu kota na biloko a balle de match parce qu'il y a onde mutuza sombele suka bisanga ba biloko na sala kabenga tayeba mokili nzambe tondani mingi na bayini bamona ye na molongani bakosala nyonso pote boka bwana wana nga na bo ye Henri Dokolo Romela Kwai Kondo souverain leader ale batantunga na bo ya sente monangani nelibome ingana bo tati mola libulu toba mana bato hoyo JB Piana via mbangu bakozuka na nzela Patrick Bolonyage babo moye ezali kakambongo te ezali se mozala ezali be mayele ezali se bomodo ezali se bwanya donc eza mo ebele eneti na Germando Eza moi belé na Mohamed Kanyasi ya jomba ko kazuzali fololo na mesana ko bot kila mai tongo nyonso ba passager ba botolinga muke katanga soki bolingo esili epai na yo yaga lombangu po yebisangai joli menga Nestor Besambe mais merci beaucoup hein. Donc Herman Azo CP là pourquoi pas hein Pichu manga peine en France on a dit la nation il peut saluer bien la grande famille Osaka à Londres on a Omar Patricia Nenette Osaka nous peut saluer bien Jean-Marc Osaka toujours très important mais le Rio de Janeiro ça rend pour garder d'abord voix na voix d'abord est naturel c'est un instrument naturel comme c'est naturel je force pas. Donc voilà quoi, donc et puis répétition. Mon manque à répétition et kozala, manque à travail et puis kozala.
travail peut poser la album balle de match. Yotier combien de titres? Na cheka amour parce que tout ça papa géré da papa banebele a tenaille compte tiko pour foka ba ancien a pesa qui presque tout le monde nzembo. Il y a au moins un peu disque zo umela pour eza banzembo belé. Au fait, ça banzembo belé. Donc nga pe na chemo ko poto ka bola quand même ndambo biso baluba ngana muluba toloba bana banchema batu baje mutondumu. Ngolo bani Ka kubaliaka baliaka moko muke bakaboli ata ezaka mbuma moko bango tu ba koyaka balie wana basanga ndenge na biso balube za bongo. Donc partage ça fait ça égal. Alors balle de match ba fan pe ajibe bana ba on est la balle de match Rio Kalaming était à nous aussi là yango Kalaming était mais album ba oser là ti le matériel ça biso balle de match et Macan. Bon, on est dans la réponse, il y a patron, il y a question, il y a question à patron. Mais on a dit que patron, les cas peut expliquer, bah, les lots musique, et autres temps, les gens ont difficulté, ils allaient par rapport, il y a bah consommation, bah piraterie, bah aujourd'hui il y a plus de producteurs. Parce que moi, qu'est-ce que BCBG comme ça, il faut vraiment un producteur vraiment ou à la hauteur. Aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs. Tant on se pour monnaie, tout ça les locaux, tout casqué, au casqué, papa chéri, ça li bon on a studio, tout ça. Et ça là qui beaucoup mieux pirater en gros. Et donc, tu vois tout ça, et donc ça là quand même bien été. Il y a ça la étude sur les Kamwana, comment est-ce que ça là. Mais je sais que disque en ango, dans un moment opportun, pour consommer, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. C'était à papa chéri, donc trop chier pour voir Nabino, donc tant que public, bah oui, hein, il faut être sûr de ce que tu fais. So ça bien. Voilà. Adversaire n'a pas bazali. Mais bah adversaire, so ka baza sûreté ba ko misale lo lobby kuna matin midi soir bazo bimis. Alors so za sûreté que ça là il aura bien. So ça bien œuvre, ça bien prévenez que ce qu'on y a un concert, tu trouveras que banzem buzaka ya kala. Mais batu bazo yam bien c'est ça danger. Batu bazo c'est fatigué. C'est parce que il faut bien réfléchir avant de faire loko. Et là, fait dans la œuvre. Voilà. Bilo le ba mal au cœur, ba sanguluma. Fait le dans la œuvre, ti le na zora ba félicitations partout dans le monde. Sanguluma, o ça normalement mo ke expliquer biso na kacho ngao yembani na kacho. Wena mugana bene bandelito na refrain. Wena mugana gantoni ngagitamu ikimina ikusanguluzaga manunga mamwina ye sanguluma kumako ayebi nkolobahe ayebi beko tambola tandrisi za caractéristique na ye lokola mvula ne Equateur yangonga na kangama na ndobwe zanga pambu ngoya wozolele. En tout cas, la remercie Nzambe fort. La remercie Nzambe pour vraiment. Ah, Nzambe nangai merci. Au pesanga mungongo Nzambe. Merci une fois Nzambe nangai. Est-ce qu'il y a Nzambe kaka pour nous le baran Nzambe menasima on a mon apega boye moi systématique ya nasima. Tene na oyemba bonga mona 2000 lula nata ce que zo utela wapi maman on mena Nzambe ndaza source. Merci Seigneur, mon créateur. Nana belé à kopesa yoti mais matondo kaka. Pour prier à paix. Vraiment. Ba frère nena olo babo ba frère na biso bazotala. Ouais, ba frère église. Bangai na samela pa évangéliste Claude Kabunjo Alessa na centre de réveil spirituel. Mais na ba encadré spirituel nangai mbata mo belé na papa Lori ouais église temps plein na Masina. C'est vraiment mon papa, mon encadreur, parce que j'aime vraiment bien mon Seigneur. D'ailleurs, quand on dit makambo mususu, nga comme mon ngaka Nzambe, na comment na mukusa na servir à temps plein. Et ça te qu'il le pour na kenda qui concert. Le BCBG zate, tout le monde a perdu au pénacat église, grand chantre et éternel.
ezala ko tuté ki zate problème na ngeza ke lelo nga ponga na fonctionnera Saint-Esprit fo loba nzambe fo aloba so nzambe pena bibo siko silit bandabu na osepela mabe na obeta ba shit niveau na osela ngo campagne bozana idete on comment convier des métiers wana servir Dieu travailler à temps plein uniquement pour ton Dieu. Na clan wenge comme c'est si maraté tout kaluja meka qui a maintenant tout monde zonge sundula à part patient kusangila no roto pese bambote sigazali yé à côté manani apparemment na clan wenge ma ke mutubo rien aucun matin yozo elo osambeleza logo ya clan wenge ti elo osambeleza logo ya mutu ya nation donc tout kaluji azali tout kaluji Rio azali Rio éducation ya mutu na ba ambition ba vision ya batuza keseni to monte ke Abraham azaki a comment qui pris à ça la disque parce que sa façon de voir les choses nenga côté là il orchestre ba calcul na ye ozomona mona mutara ba calcul na ye o ce qu'on a lo bangai nanza ndenge na mona reconnaître kanzambe nanga reconnaissance wana donc naza vraiment trop fier na esengo belé ndenge nzamba kelanga na ba atu et belé vraiment en tout cas na ebité na mo neti ya nzamba na neti teme na azana mission moko o atindelanga na mukili na ko mo sentir funa sala ngo sikoyo faut ça aussi comme Rio expérience nous une clan wenge parce que ebi wenge wana za na makambo na ngope belé yoza doyen le lorumeli le utango vona ne ba jeune pe baye ba lek na pe baye expérience nini o yozu na ba tonto c'est pembe na jibe expérience eza makasi elelo nada na expérience net réaliser un disque vraiment nada na expérience makasi neti kobeta ba concert na zube expérience makasi dona comme na yebi ko maîtriser public na ngai eza expérience moko makasi na yebi ko analyser la chanson. C'est que maintenant, maintenant, c'est que les gens veulent et ce que les gens ne veulent pas. Donc, expérience, yangouana, eza vraiment belé. Et puis, c'est parmi les souvenirs nanga miné na carrière nangai. Expérience, one. Nzi mono composé na balle de match, titre nangozani. Titre nangoza Litonge. Oyo kango muke extrait. Sombelanga litongeno soko ke marché memelanga litongeno pona sepela mbemberero mberero pambamberero mberembe sombelanga litongeno soko ke marché memelanga litongeno pona sepela utana kumbazemi température nangai comme varié. Oyebi bien que na zana noze bébé azo tungi sanga na katia ventre esiko zali go bosana teli tonge na ngai ona senga kiyo pardon moteme zo senye litonge ya mama filo ezelengi na lole moya papa Cardozo mwamba mati mbumba eskolinga kaya ne mbumba sokolinga kaya lobela ya ta moi je t'aime Jean-Paul Kalema sombelanga litonge no soko ke marché memelanga litonge no pona sepela nakoki kondima nazanga nyonso kasamur na yote Olivier Saya moteme zangi amour eza lokola ebaloyo kauki bomo yambisi ya kosuka wahapie jibengwe. Je crois que bien mo beti maboko chimene qui est à Paris na place moko na sepelaka na loba prophète Eli kutwa mataki poa Eli kutwa siliki poa mataki sengleton lelo biso tomati mibale Clet kabe ya kurino Jean-Paul Kalemo zalakino Angelou obotilelo mapapu yo wanolingo kendo tika ngai mokwe nakodiembela yo nalipa puto komata biso mibale mabele komi ozonga mai ndenge bandaki ne bandeli likolo komo fungwa mayo Angelo komo kende yo tika ngai nakodiembela yo nalipa puto komata biso mibale mate mbumba nalipa pu
Donc Diembe on a les papou chimène qui a la pour masouler à la belle. Zara mabele. Siko mabele komi kozonga mai. Ndenge bandaki na line bandeli. Likolo comme fungwama. Tozaki na yo vraiment comme kende. Je vais enlèvement tikinga. Donc voilà, vous avez vraiment un moment qui togo ya Rio de Janeiro na kati balle de match. Je pense que c'est bien na chimène qui a là et pourquoi pas na RTB les Ouda pe na Londres on est salé plaisir. Mais Rio, est-ce qu'il y a des doyens, des kouloutou akala, des inspirants kayope? Oui, si, pourquoi pas. Neti banani. Neti vient dans Luciana, les Rossignols, en tout cas, on a inspiré Kanga, Neti Carlito, Neti Niboma, Neti Papa Chéri, Neti Vieux Bokoul. En tout cas, inspiré makasi vraiment quoi. Inspiré kayo. Surtout bossa nzima mo la bato tangi wana rotanga nzima nani rosa nzima nani. Na ebité. Ata Luciana. Ala wa kubar. Flora papa yebisanga Solomoninga o Flora. Kosio balibanza zimo. Natika komiti ya susingo na nzoto absence mokenga na malade na kolela ba komemelanga yone perdema lobi na lelo die o flo buyinga mobali na linga na boyuka yo lisolo na banzazi pusana pembeni mona mu floa na yebisa yo mwali loba na litoyo noki na koyo kasoni na bato na bangi makambo ngamona na yo makambo ebele ngamona na yo makambo soki balobi balobaka ntango mwinde ezalaki te o inspiration ezalaki na bongo te ekomi bokomi kouna ya lisolo ya lelo motema mozoki mama. Merci beaucoup Rio. Je pense que ça lui plaît bien à de la nation. Alors Rio, lelo aux expériences aussi makambo ndongo wana est-ce que wenge pe futio? Oui. Pour tout lelo bokenda souté. Wenge futinga vraiment eloko motuya epesinga griffe nde naza bo naza Rio partout dans le monde nakoleka inaperçuté c'est vraiment epesinga griffe epesinga marque eza eloko ya motuya makasi koleka kutu o bato bakoki kosatendre nango eloko wana moto koki kosala ngai de tout ce que je peux faire eza lokwa bapesinga epesinga chèque blanche donc vraiment efutinga Rio sur le lot batie mbongo babino Rio longwe papa chéri yaka na orchestre na tuni to moni ba ozo ba jeune to moni abram yona son ezo maka kotie pas Koffi Olomide batie li olinkon na espérance ozo parce que cœur ya bese bese même na maboko na yo otika papa chéri na ebité mais biloko ndenge on esalama trop mais basi esimba te nde na oloba boye bato basala ngo bayebi esalama trop mais esimba te bon lelo siko kutu ndenge na komokoma kutu na dégoût ya bamabiloko yango donc kala mingi to otika musique non mais nzambe apesanga mongongo ya koyembela ye ya koyemba na kotika ndenge nini wana komofinga nzambe oyembela mais qu'on a kamusu mais soki pe kozala pe bongo ezala pe sous bien sous ezala sous bien sous makasi pena tokomi koevangelize koyebisa bato mpo mikolo mpe makambo bele bebe ezolakisa pena que Jésus revient bientôt mikolo pena ezolaksama makasi mais Rio de Janeiro tokende pai tozonge pai balobi na BCBG c'est vrai bato baobima balongwe Gino Balempela ebele balongwa ba avancer pour papa chéri fungola motema te yebisa biso bino bato bozana kati bien que masolo eza ndenge za bapesi bino banzembo est-ce que papa chéri pas sur na bino bien ndenge sengeli na ebité quand à dire que fungola motema te d'abord nanu artiste azaya mutu te na ndenge pena vrai sens du mot artiste azaka mutu te
Alain Pela il est venu dans BCBG avec sa voix, il est parti de BCBG avec sa voix, avec ses talents. Mais sans Zagaya Montouté, donc yo mo yebandeng yo grosala. Mais est-ce que papa chéri azanzambe ya mutu? Non. Non. Ya okindaka esi aosala nini aotourne ne kaka ti Papa chéri aza parent ya bato. C'est un parent artiste, artistiquement parlant. C'est notre parent. Ce qui yo ozu sala eloko à l'encontre ya ba parents na yo, c'est pas bénissable. Na ndenge kona logique bon normal. C'est pas bénissable. Ye tamsu ya linga ka façonner moi na tamsu na ndenge ya lingi. Ndenge ya lingi yo koli na idéologie na ye. Akoli sa na ndenge ya lingi. Nano komi wana ti. Olingo sala lo mususu. Olingo sala ndenge ko sala. Ba conséquence yo moko muto koyeba. na matanga papa chéri ba mission même ya kala o balongo ba yaki et puis ba camarade ya JB o ba beterne musique ba peut consoler papa chéri. Oh bayaki oh pe bayaki te ya wana ce que y a les gens n'aiment pas les gens. Les gens n'aiment pas les gens avec tout ce qu'il a fait pour les gens. Oh merci bakozong selae. Bakozong selae est-ce que ça yango wana na éviter. Merci ba pesa na mbo. Album to zwango ngo bi année prochaine hein. Ben ya on autour ba question wana eza vraiment bien retourna yemoko. Moi je peux dire j'ai même envie que ça sorte maintenant là. Ben ça y est n'enga ça la calcul ya train na ye n'enga azu yende mutaza machiniste yemo mutoyebi débit yango débit ya arrêt ki wapi terminus za wapi yemutoyebi. Nous on a clan wenge parce que ba jeune ba mebele hein to na ba Fabrigas ba Fali ba nani belé o ba o chapeti vous bon ba mission na bango à travers le monde. Est-ce que ce monde dans les jours à venir clan wenge et vous allez regarder ici quand on maninga to baki wenge ça dit to babi mukulu babi weranson ba kulut na bino to sentir que masole zali. Est-ce que ce monde clan wenge place nango zaka? Ah ezatende nini? Clan wenge ezali petit babo to bino actualité hein. Non mais kasi baza wengeti. Il fallait à wengeti. Ben tu n'as cité que Fali et après banda ko cité ce que Bamsus. Tu trouveras que ce sont des wenge. Ce sont des wengistes, il y a la wengonologie dans leur sang. Wenge en miniature. Donc tu vas voir qu'il y a de comment il s'appelle le Mundibu. Que le Benjamin du Wenge, il vient de naître et il est en train de faire bien son carrière. Il y a Fabrigas, c'est là où c'est du Wenge. C'est du Wenge. Aujourd'hui, Abraham, peut-être peu au moins pour comprendre que c'est du Wenge, ce qui est Simbi. Ben, d'autres ça aura chance. D'autres ça aura chance. Le temps où ba Shaingenge, ba Jino, ba Nani, ba Abraham. Les habitants Suboruyo capé du Wenge na habité pour na disque ba projet na bango te na ba façon de travailler mais na yebi ba qualité na bango donc le Wenge za Wenge tikali makila Wenge comme Wenge na habité orchestre o bouja ba clan o bouja lokwa ba Wenge na kat na ndenga na ngomba na biso oyo ya Kinshasa mona makama ndenge na ndenge oui. Donc, mais bah fruit nango bah retomber nango yango on a besoin de faire chair des poules. Donc c'est du Wenge tout ça. Côté JBN tisiko batbao c'est pas mon ata mo ka outé pas jiba émerger mais zéro le batbao ba que JBR mo boy. Te yango kasi total ran to bachai total ba Bram total ba Jino tozela total. Ce sont de bons artistes. Total problème est atteint. Donnons le temps au temps. Na la zo ça ba chance et puis na bi ba qualité na bango. Donc, total, hein, le problème est atteint. Alors, rédaction de la mission, surtout, Bazaki, Panabino, Balongo, et puis la mission, puis orchestre, Moussoussou. Parce que moi, je n'ai pas petit frère, n'a pas dans studio, ou a eu quoi assister, qu'on appelle à Palm Beach. Rédaction de la mission, Moussoussou. Ben, nous avons très bien à Batonio, ce peuple, c'est toi, Bananzambe, Batona, Babikele, Monzambe. Dans la relation, il y a bien à l'artiste, on a. Artiste nyonso yo rotuna awebiso ayokana bien à Rio donc sauf Kofi Olomide yaza na mukulu
bon ndenge yo lobi malobane uti panayo ça n'engage que toi. Les gens dans système est facile et tableau so ebi clan wenge bien so présent au Canada na moto ne peut ko solana ete yango route badino balongwela. Bon na eza ba makambo ezokuta na monoko na yo mwana loba on a sa banquette na mone makezaka bongo loko ezokuta na monoko na yo na éviter. Alors mais toi là je ne te calcule pas. Au calculer donc il y a rien à face, c'est l'équipe tomate. Donc ta match une équipe tomate. Donc ba rival na yo fragile lokola maki ba déclarer yo guerre ba bosani que yo zali solide lokola boule de pétanque. Oui ma de Anzembo na ouais on a lo bat. Yema on a chien pour pas comprendre maki no Rio. Ah Chantal Lemba ba rival na yo lo fragile lokola maki ba déclarer yo guerre ba bosani que yo zali solide lokola boule de pétanque. Mais t'es la plus doucereuse de la planète, viens me câliner. Si vous chantez à boyer biso to luka été yebisanga Toluca et Rio de Janeiro avant Sama Solo. Alors, il y a des fans de PCBG Orlando de partout à travers le monde. Nous nous rassurons par rapport à balle de match et puis par rapport à programme, il y a orchestre. Non, vous continuez toujours à soutenir orchestre Nabino. BCBG for the best is the whole is number one for Mukongo. Unité de mesure. Vous continuez à soutenir la machine à musique. Bon, c'est là, vous allez jamais dessus à Tam Kolomoko. Voilà quoi. Ce qui te comme na souka peut-être, na kenega ko remercier Batou. Oh, bah soutenir Abisso de loin et de près. Surtout Batou ami qui est belé, bah senga surtout le grand toloki. Et belé, le quoi vient dans Jampi Mungala. Oh ya Gigi Mangwana. Picho bien chaud. Oh Nadej bien chaud. Massananga Sorozo Mirozo, le prince de Panama, c'est Serge Pava, Mathieu Mbumba, l'administrateur, l'homme du moment, l'incontournable. On appelle si Mbote place à Zali, on appelle si Féroce Pinto place à Zali Mbote à trop. C'est un peu bibiche qui est à Londres. Petit Nanga qui a là, donc on appelle si Mbote à trop, on a petit Nanga à Palin. On appelle si bibiche Moussou Chibola, Mbote à trop place à Zali. On appelle ici Madame Nangai, Mérance Kapinga, là où repose, Maman Mérance, là où repose le cœur de l'homme. Donc, oh, papa chéri, c'est que dimanche, Abi, t'as réussi là où nous autres nous avons échoué. Donc, on appelle ici Mbote Place Azali. On appelle ici Papa Patron Nangai, Papa chéri Motopamba Binadam, Mbote Atro. Baza vraiment moi ebele ko masa nanga Blaise Mbuku fils à papa na pesi Mbote Place Azali. En tout cas baza tellement baza talaka ngala ko ibana bango baza ebele vient nanga Cardozo Mwamba Muchura Jileji na pesi Mbote Atro Kletka Beya Corino Mbote Atro baza vraiment ebele, c'est le moment papi à bravo Féroce Pinto Noko Claude baza vraiment Jeanne Saka, ils sont vraiment nombreux donc ce bando cité to sa liste type to lalia on a tangité à ta prochainement mais si tu solo on te solol yebakango yebakango si tu solo on te solol tu solol pas on te solol pas. Si tu ne soles pas, on te fasse. Si bon, yo sur la terre, au moins sur Rio. Soignez, soignez Léo. Loa Massanangai, Gauthier Moudiata. Kota na piste la sangisa, ba couleur ya rouge, ya noir, ya vert, boire à l'ogolo. Nena sangisi boy. Kota na piste, boire à l'ogolo. Tout ce que c'est la chambre Rio de Janeiro, les temps à remercier car la grande équipe, c'est-à-dire Herman Amporio, caméraman à Amporio, Nengakin. Et puis un grand merci à de la nation, Kunessi Gazali et puis Pichou Mangaya, la grande famille Osaka, nous Patricia Nenette, Osaka, nous famille Nangala Londres, donc ça dit bon, la pote à Tongo, Bagende à 6h.
koluka bango l'après-midi te pour mona bango te. Bibiche Kiala, Chimène Kiala, RTB Lesouda, Masolo Carré et puis Evelyn Joe dans Londres on a c'est bon. Moi c'est Homos, la noblesse c'est dans les sons. Je dis bien dans les sons. Rio, tout cas bonelo Homos. Kiala tata moi si ya mwana nangai. Joseph Benedict na London. OK. Giro jetansia na mona kione bale haya motoma na ngayo kona jena kati kuna yo kolo belangai maloba kamate maloba zomite liloba muku emeras kapinga joteme yona ebale ngana ngambo Jili Weston yo fungo li prison yo koti singai ale malundu nakuti fongo la paradiso oyo babenga kabolingo Justin Koinzale tout cela parce que on dimi nazala nakazi masana nga bugis bompema évangéliste. Merci beaucoup. Kitoko. Bye bye. Bye bye.